Merci bandeko na ngai. Nabanza ngai fe na bino l'impresario Joachim Zambwana nazali ko continuer émission oya bilanga ya Naboti. Bilanga ya Naboti awa nazali ko lobela nazali penza ko zonga suna simate sinoke tozali ko koba na émission na so place nazali ko mona ete ba konzi na tango ya kalape ba mona naki neti Akabe un grand roi na mona ete azali ki faible ya kozanga ko contrôler mboka na ye amona ipena misala ete yete ne bato ba kolabo na ye ba provoka ki makambo ete makila etangaki kati na mboka na ye menzamba monaki na Boti te poste na Akabe te parce Akabe kutu maboko na ye esimba ki pe kutu nzoto ya Naboti te sinoke Naboti pe alingane ko botele mabele na ye te mais likolo ya batu bazaki na simane en commençant par sa propre femme voilà makila oya Naboti eko tombe na mutu ya nani ya ye moko nzi ya mboka. Et l'inicolobéité à une certaine période tant que vous avez responsabilité na biso précisément ya mboka ya ba église ya ba communauté historique ozala banda ko na biso to ebete yoko mutu ozali numéro 1 ozali mutu responsabilité na ozali ko senga ezala bien balancé. Quand on dit bien balancé l'inicolobéité yeba na kozala na esprit à contrôle makambo ezali ko leka tout autour de responsabilité na yo. Ce qui responsabilité est échoué pour contrôler ba responsabilité mike zana sena yo yeba ete oko futa penalty ya négligence wana négligence oyo oza obligé yo mwana Congo analyser ce que ezali ko mona na pekati na makambo oyo ezali ko leka na mboka na yo na tango oyo basili ko pesa yo opportunité ya kozwa décision ya nani ko vanisa na kiti ya moka ko suwa mais ce que ezali vetika ye aboma na ye awone sujet ekoti. Yé moko mutaboma kiboma biso te bien sûr que oui to ye komona awa ete tango Naboti bayeko akufi Akabe bayebisa ke boye oyo nyonso komona na sima ligne na yo banana libota na yo tina ba master na yo bokaboli mosuni ya makila ya Naboti ngonga na ngota ko kaki Naboti Akabe yoki ba leli abi non nzambe limbisanga parce que Akabe après quoi tanga Bible bien azalaki pe na moralité ya bien azalaki pe ko sambela mais azalaki incapable de contrôler administration na ye na femme na ye okoya ko mona ete a pasoli bilamba na ye loko liboso pour assimiler devant Nzambe asengi pardon ngaite pardon papa limbisanga Nzamba libolo kola assimiler osengi pardon mabe moko ezana ngote na yoki yo kasi na bosani te makila Naboti moza la ezali bale ko limbisana ko bosana ya des choses mwana Kongo yeba yango ete o azali abomane kale o abomine kaka mikolo te o to limbise ame ya mutu ezali korelie na makila na ye e makila ya mutu ezali na penalty ko futa bana oyo nyonso ko boma yango Nzambe asi atia loi okoki ko boma makila ya innocente oko futa penalty. Yo zali nani po yako défendre mutabomaka. Yo zali nani po yako défendre mutaboma mutu na jour na cercle na sikana yako no kundamela. Yo zali nani po robete parce que toute la population de 60 millions barobik ABCD ngapena kende kuna. Voilà problème za ngote metikato analyser ba millions de bato oyo ba joena ki mutu oyo atangisa ki makila qu'est-ce qui est arrivé? Okomona ete na Akabe bayebise ke yo pe place Naboti akufeli makila na yo kotangela wana makila na yo baokende ko bakomela yango na bambisi makila na yo ekokende kosokoma na bisika o basi ya puta basi bikobo tango bakozalaka na periode na bango bakenda kosokola place wana première punition ye moko Akabe epesamelaki ye punition mibale mutu nyonso akabolaki makila Naboti akofuta penalty ya liwa toto kata na mokuse parce que bakaya batata ya boye ezali bele pena ko pesa bino ba micro tango ngongo na biso ekokoka to eko mona ete bayaki ko mona ke Akabe akufi ndenge Biblia elobelaki yango shario na ye bakena ko sokola na place mai wana place basi nduma ba puta bakena ko sokola wana na tango kuta ya tongo te na tango bakozala kana tana bango ya bakambo yela ka basi 5 jours par mois 5 jours chaque mois. Mais honneur mokonzi ezalaki te akufaki na liwa ya somo toye kozwa kaya mwasi na place na kaka oya makiba bilanga Naboti
baya iko bomeleka na même place wana makila na eba mbua bamelaki yango nzoto na pasuka ki place wana azwaki nzela ko kima tango Jéhu na Eli balanda ki bango bongo ba camarade bango mboka mopaya bazali na mutu frontière mboka ngo ezalaki na rien à voir na Samaria mais bazalaki na relation diplomatique ikoti ya kitoko na Akab mboka wana bakendaki batutu ba kata bango ba mitu bongo ba camarade ya Jezabel bango nyonso ba prophète de Jezabel bango nyonso bataka bango mupiku moko na ndako moko ba kosi bango to ya awa toza na meeting populaire na biso ba million de batoko sala awa na stade munene bakendaka tanga Biblia ezali wana tanga bakendaki take betaki bango kuna ba soda ba ye mutu moko akota te mutu moko abimaka te na kati ya ndako na bango nyonso peu importe bazalaka komi bango nyonso baboma bango oui yoko congolais olingi kolanda masi kaka olingi kojoindre mutu aboma makila yo mpe okolia makila wana parce que awa exemple na kopesa bino eza na Bible okokabola makila na mutu oyo abomi makila na ntango oyo te ye vuma zwaye ngana kovote tata songolo tata ngo aboma malamu oyeba yango te oza ignorant oyebi yango jour masse koya jour mbule koya batu baza na liboso na yo ba continue yo ozali na sima bale beti okufeli place wana ngana vote na mutu oyo sava osali analyse kana ye no olandi masse problème ezali te mais masse yango mpe jour okozalaki baza koleka na balabala wana mpo babima yo bafitikiso na se wana banyati na yo makila na yo etangi parce que tu as partagé le pouvoir avec mutu oyo atangisa makila kende kotanga mokana na pesi bino okomona place nini bato bazalaki na lié na relation na Jezabel na Akab moko te abika Bible ezali koconfirme yango bisika oyo na banza première section message na ngai ezali très clair ete mutu nyonso akojoindaka masse yeba pone ozali kojoindre masse Bible ezali kopekisa ne faut pas joindre la masse contrairement à bato mokili balobaka ete la voix du peuple c'est la voix de Dieu. La Bible c'est l'inverse, il ne faut pas joindre la masse. Yekola nane ngozali kota signature na yo, signature yango ya propre, bino nyonso bokaboli ki propreté wana. Signature yango ya sale, bino nyonso bokaboli salite nyonso wana. Koyebisanga teke ye kaka parce que na kati ya place oka tozali kende kotanga Jezabel akimisaki mosali ya Nzambe oyo abeyi kombo ya nani? Prophète Eli. Prophète Eli na bokimikimi na ye kota kendaki Nzambe atuni oza kosala nini awa Samaria nyonso bakimi Jezabel na Akabe po bazosala kaka bikeko bazolinga suko kosambela yo Nzambe te mase nyonso balingi suko kosambela ngati mwana ngai pe na kimi na nga bango po na tikali ka ngai moko me Nzambe alobaki nini yoza ko batu nyonso ni moko tikali suku leta zali kosambela nga ozali mutu alokuta bana leo na ko enleve yo kende bapesa kazaka na prophète Élisée mwana ya muke mutu ayebanaki na ye kutu te kende pesa ye kazaka wana ye mutu akosilisa Jezabel na Akab ye mutu akokomplete punition na me yo ngai lelo ngana yo na rendez-vous na montagne de Dieu na Horeb tokokutana kuna na ko enleve yo na ko bomela yo place na pasiko ozali mutu alokuta olobete yo kaka mutu tikali nana mutu alobile ke mutu moko kaka zali na Congo nana mutu alobile ke ye kaka mutu zali na Congo place Nzambe répondaki prophète Élisée était attention Élie j'ai encore 7000 personnes dans Samarie qui n'ont jamais servi Jézabel et qui ne se sont jamais accroupis devant Baal le Kola Olobibo je t'enlève aujourd'hui oui au Congo il y a encore plus de 7000 étudiants obaza kosala ba droit civil obaza kosala politique na Lubumbashi kuna toko yiko tia bango pe place wana aussi longtemps que maboko na bazali propre ils vont faire un bon travail na Congo bat bazali soki ta ekokite beti malamu to za la passer to continuer kozela titangu ba Akab ba kufi titangu ba Jezabel ba kufi et puis to poni parmi les 7000 personnes qui ne se sont jamais accroupies devant Baal devant la sodomisation de Mobutu, devant la sodomisation de Kabila, devant la sodomisation de Kasavubu, devant tous ces politiciens corrompus, les sénateurs, les makila. Bazako liambongo na binote, ce sont des batus, bazako kabola makila ya population. Olingi toye bango comment?
tika na pesa bino exemple était prophète Élie azalaki il y avait Élie Elia na Élisée un autre Élie prophète mosali nzambe kitoko un homme pieux mutaiba kotamla malamu mais problème ezalaki bana na ye bako ke na cité ko soba jeune fille ya batu ko déverger bango bako ko soba ngombe batu ko kata bango ba makolo parce que bazali bana ya oui bazali na mboka ya Congo parce que bazali ndeko ya parce que bazali mwana ya mais gouvernement yebina yango pe tika ya azwa na efi nyonso alingi na quartier tika azwa na mwasa batu marié ndenga lingi ko sala tika boto na lupango batu mabele batu na boto ndenga lingi ko sala mais bible zali ko confirmer parce que papa oyo Eli jour ayokate mbule gere ye ba ye ko rapporter bana kuna bango batali bosuba lali na mabele wana oui batata ebele bazali wana bana bango to yebi bango bana ngo ba mi yebi na bango ke bango batu basala saga pour être une crise contre le Congo pour être passé contre le Congo pour être Butembo na Ituri na kuna bazala attaquer bazali ces gens là bazala na bomoyi te génération nyonso wala tika place nyonso bazali ba mi yeba ka déjà été bazali na ligne ya bana Jezabel bazali na ligne ya ba master Jezabel bazali na ligne ya Claire Akab bango nyonso moko te akobika taya nzambe si ebelemi taya nzambe si ekoki mususu na pesa kibiloka ya roi David parce que yaza mokonzi oh ngai tata mokonzi tika ngana sala c'est que je vais faire oh ça va zoa comme moi c'est abatu mais on lui a aussi rappelé que ça c'est la femme d'Iri mais azali ko tsatembe mais tala to yekola nanu place moko ngana lingibino basali nzambe bozali ko challenge ka to pesa bango ba chance to voter bango kake parce que bango nzambaza na plus de 1000 personnes ko iko remplacer la place ya mutu moko nana kanza yeso ika kasavu ba kufi remplacer ko mona te nana ko bango zo mubuto kufi ni pas un remplaçant nana ko seki lora kabeta kufi ni pas un remplaçant nana ko ba ite kamu kabila de asali wana ko kufa ni pas un remplaçant nana lo bino tu sais que n'est pas remplaçable nana lo bino ko c'est le moment ye kaka makila to zali ko luka awa soki bango nyonso bazaki bata plein de makila il y a encore 7000 personnes maboko na bango zali propre mena suke na place mokonzi David place mokonzi David histoire moko le kakana ba passer bele bazalaka des passages azoka mwasa batu prophète Nathan ko yebse ko ozoki muto histoire non tikana analyser histoire oyo na malembe pona yebse yote ndenge bino boko yebelaka yango eza penza bongo te mais tika ngai ndeko na bino frère Joachim Zambwana na pesa bino sumwa repa muke avana pesa bino inédita oto ko sala moi repo na biso pe ba question ekoya mena ko kota na place ya mokonzi David ndeko na ngai koke ne musika te ngai frère na bino Joachim Zambwana Merci ba ndeko na biso bozali kaka connecté na 3 fois www.radiolisolo.com merci ndeko na biso Diana Fuluvutu de Wuppertal nzamba pamolo na musala kitoko zali ko sala pona ko tikela biso station na yo internationale station oyo ezali sévèrement suivi partout en Afrique et partout dans le monde station oyo ngai pe na siliko zula ba rapport pro ete eloko bazali ko sepela na yango yoko sangisaka batu toujours na se nzete po batu baya wana balobela makambo na bango selon gré na bango selon ndenge basili ko yebela musala na bango
radio epe ezali kolakisa ete mutu nyonso akoyaka wana akozwaka opportunité ya kopose question na ndenge alingeli mutu akochallange azali menkolo ya radio azali kaka na pembeni kojouer neutralité. Voilà pourquoi tozali ko féliciter bandeko nyonso baoyi kozala